Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission À Cœur Ouvert. À Cœur Ouvert, c'est une émission hebdomadaire qui est présentée depuis Paris par moi-même, votre humble serviteur Jean Pouilly et Maman Denise. Maman Denise, bonjour. Bonjour Papa Jean. Bon, Maman Denise, un grand plaisir. Donc à chaque fois qu'on se voit sur ce plateau pour parler un petit peu du social au Congo, en RDC. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez préparé au menu? Donc, émission d'habitude, ça toujours dans l'ingala bandeko. Donc, kobo sanate que émission au balandaka. On a battu et belé mboka mobimba mukil mobimba. Et zala awa na France, c'est quand une émission ils ont tourné. Et zala na Congo, surtout na Congo, bande na émission zala toujours ba news, ba actualité. Batala soki tozala page soto landa bango pe. Soto landa bango, soto landa ka vraiment o ilika kata mboka. Donc, on a tout vraiment que tout on a biso et zalate que non biso tous en Londres to ka français te tous en Australie non a bino na buruba biso to ka ngote mais tous en besoin to yo ka makambo bino no baka ya wana to pona vraiment langue na biso pona tourner émission. Alors maman de Denise so lelo obongeli biso et lubunini ya kitoko vraiment na senga na excuse na ba téléspectateurs na biso naza un peu enrhumé mongongo est un peu rock mais c'est pas grave lelo peut-être rotala to lande la suite na biso ya misala o yezo salema na kati ya mboka na biso totala po président baki 100 jours to meka pe rotala est-ce que ezo salema malamu bien ndenge nini to rotala et puis le quoi pe toza na mois de la femme na nesilité totala pe sika place ya maman auprès ya mboka na kati ya libota et puis pe na kati ya mboka mama place na yeza place nini mama pa koki ko apporter nini et lok e nini senge maman passe à la pona pour faire avancer mboka na biso. Mboka na biso ezana besoin ya ba jeune, ezana besoin ya ba maman, ezana besoin ya ba papa. Na moi lelo boyebi très bien que démarrage eza ya mukete na kata mboka misala eza partout na domaine tout. Voilà, misala eza ebele tolobate ke misala na ba osala ngokaka na ba jeune oyo bazana na makasi ya kosala, ba maman pe bazana makasi. Attention, ba papa ebele bazana même so ba fanya na ndako basala raté simplement puisque le boyebi situation nini biso to utiko bima oyo permetaki vraiment que misala ezala te pona bato basala nanga kinaye pa mama lelo to sola likamuni ben lelo na ndenge na yebiso to kolinga ko lakisa place ya ba mama mama za nani mama za mutu azali pona ko soutenir mboka pona ko soutenir papa pona ko soutenir famille et puis esika nini mama asengeli pe kozwa omoni na mboka papa Jean kanisa yo moko yebi to fani na poto awa to moni place vraiment basi baza occupé na kati ya mboka oyo okomona basi baza na ba domaine nyonso okokene na bopito okuti basi ba infirmière ba aide soignante okene na kati ya ba coopérative okuti basi okene na kati ya ba commerce okuti basi okene na kati ya ba bureau okuti basi biso pe sengeli to kamata place oyo to sengeli kozwa poto contribuer pe na avancement ya mboka na biso. Avancement ya mboka na biso mama na kati oui olobi avancement ya mboka na biso. Avancement ya mboka na biso yo moko yebi ke to sali ba mbule belé to zalaki na difficulté pona to koka ko émerger lelo yo nzamba sali biso grâce to zu moi liberté et puis to zu moi makasi ya ko sangisa makasi elongona tata mokonza mboka pona pe permettre biso to poussa mboka na biso ekende liboso. Mais ko poussa mboka na poke liboso to tika papa mokonzi te na directeur na ya cabinet monsieur Vital Kamere
que je salue au passage, mais ils ont dit mboka mobimba, ils ont dit ya cabinet ya président Kakate, ils ont dit voilà donc mututu na ranti fois le boko vraiment na kati pour vraiment ko rebâtir pays ana. Et donc olobi likambu o etali ba mama na ranti ba mama bazali na musala munene, a commencer par la première dame elle-même. Ah oui, yemoko pazana kati na musala munene. Pourquoi? Aza mama o yazali ya mboka mobimba esengela koti saliboko na ye partout ameka ko aider ko sunga. Quand je dis ko sunga na kati ya ba idée na kati ya généralité pona ko pesa ba mama ba idée ko pesa bango konzo ko lakisa bango ke toza na place munene ya ko sala toza na musala munene ya ko sala na kati ya mboka na biso poto développer totala ki na kati ya biso le kaki to solola ki na makamutala misala na kati ya maternité esika nini mama pe akoki ko sala na kati ya maternité a apporter pe en plus na ye ala kisandenge nini elonga bali pona ko sunga bano bazo botama bakene ndenge nini ko bongisela bango pe ba structure ko pesa ba projet parce que eloko nyoso papa Jean Paul o salango il faut za na projet okoki ko konde ko konza mboka ko bongisango te kaka na kati ya ba imprévu il faut ko sala ba projet oye ko permettre ba mama ba soutenir baza la sima ya ba projet wana pona tokende liboso na mboka na biso. Alors mon projet vraiment il s'appelle Singa Makasi puisque tu as vu très bien que bande qu'on a vu c'est belé donc ba yoga que droit de état de droit ici na Kinshasa na anti bande ko belé ba ah non photo kende to me na poto mais na anti bande ko wana na ebité est-ce que na makanisino vraiment bande ko wana bazana projet na maboko nandimi te baké luka misala na kini mingi papa Jean bakendaki ko luka misala sans projet hein mais baké luka misala mais entreprise za na kini te non mais parce que bango ta bakendaki bazana chômage donc bien sûr yo mo comme ça là et ça la makandengo wana te mingi tango baké kaka ndengi wana or il fallait ko zona no temps ko penser na projet ni nesengeli na bongisa potango na kokoma na kati na musala wana na la kisa projet na ngai ba étudier projet na ngai soki projet wana ko pesa yo musala bako tia yo pe na kata poste ko kende ka boyete okomi ngai na pesa exemple soki nga na za soignante au na komi boye na kisasa na lobi na za soignante bo pesa nga musala non bako linga bata la qualification na yo bata la pe est-ce que na capacité ko bosa na te ke ba structure na biso ya mboka na biso ezandengi moko te na awa donc to sengeli ko travailler ko s'adapter na ba projet wana to na pardon na situation to kokuta kuna pour permettre biso na projet na biso pe to komema et sunga biso pona to mettre en place eloko oyo ko bimisa pe eloko ya malamu na kanti na lobi wana. Alors ba mama na moi lelo na yo ki olobi ba mama baza la pembeni ya président de la République de sorte que ba konzate mais ba accompagner na ba projet oyo yaza na pona na 5 ans ya mandat na ye mais projet ya motu ya nini na moi lelo oyo ko proposer ba mama pour nga na bi ke yoza na poto depuis très longtemps comme na moko jeune au mona ba mama ba se développer ndeni to banda na ba mama vraiment ya se penza voilà au moni papa Jean na kati yote biso ndenge tozui bokonzi pona kokende ko avancer mboka esengeli to créer deuxième classe au moni na poto ba classe ezali te okomona classe ya bato mbongo classe ya ndi ya bato mbongo oyo bato bazoka ba chimique baza ba deuxième classe au moni ata ba gilet jaune bazo salawa esengeli sikoyo projet na biso to ko suggérer na papa mokonzi oyo ko permettre biso to créer deuxième classe wana ndi ba bengi classe moyenne na kaniso osungi ngai classe moyenne wana ko permettre ko créer ba micro coopérative oyo permetaka ko sala ba société ya mike oyo ba bengaka ba PMI wana eza nini mama oyebi yo moko na mboka na biso okoki ko kamata na micro coopérative wana ko sunga bango basala ba couture bakota tozokene na bato aseya bakombazwa mwa micro ba prêt ya bambongo batekisaka ta biloko na zandu bakota pe na ba milliers ya hôpital ko former ba mama pona ko poussa bango bakoka kokota pe na ba biloko ya ba périculture ko s'occuper na bana na ba maternité ba biloko tu wana ko sala ke tangu to ko tia projet wana en place
et kotombola ba secteur nyonso oyo ezalaki ya kokoya na kanisa mama mokonzi pe avanda awa amona ndenge nini fonctionnaka na secteur hospitalier okomona infirmière azali okomona aide-soignante azali okomona agent hospitalier oyo sokolaka ba chambre oyo asalaka toilette ya ba chambre azali pe omoni équipe misatu wana ba travailler ensemble biso pe na mboka na biso projet wana pe tokoki pe kokoti sango ekota kaka na côté médicalité ata na babilanga omoni bandunda bambisa kokauka bampakasa babiloko tu wana tango bakendaka kosomba yango biso toza na mabele fertile toza na banyama komemango soko lelo yo sombi yango na grossiste omemi yango otekeli mutu wana pa kobakisa mbongo likolo po ye pa gagner intérêt ye pe tango koteka ezo sala chaîne moko mulai omoni ko sala ndenge to benga kawa secteur moko oyo ezali ko globaliser yango esala lokola bosali micro coopérative moko boye ngai na récupérer biloko akolia admettons tozuka exemple na récupérer biloko akolia na ba agriculteur na tiango na kati ya grossiste wana ba mama oyo pe bakoya kosomba basombi epa na ngai bango pe bake koteka ekopesa bango moi avancement ekosalisa pe mboka po chaîne wana biloko pe biloko pe kokokita talo na yebi te soko zo se rappeler na mapa Covadis oyebi mapa Covadis baza kosala ngo na bondo na bondo wana le ba osala mapa Covadis ngala zoba azotekisa mapa wana na ba gros bato ba grossiste ba pesi ba mama ya catholique ba mama ya catholique petango bakoteka baskei bazumwa intérêt muke bakezongisela ye mbongo omoni chaîne ezalaki muke ezo permettre pe rentabilité ezala donc na journée na mois de la femme esengeli pe biso pe toyebake mama aza na place munene na kati ya économie aza na place munene na kati ya social aza na place munene na kati ya famille seulement si maman est organisée. Bien sûr. Oui, puisque maman au fani nandaku au kanti non place nanga izana bête la président maboko soit les cas je pense que au marché non ça marche pas. Il faut structure moko ça la maïs alors organiser batunyo so basala ka na bureau te to sito lo bien ngombala na mbala mboka po etambola esengeli bozala na président bozala na ministre bozala na ébroueur bozala na bateau bazotekisa mapa bozala na boulanger yo moko zomona ba quartier awa ya bisote satan bazo construire quartier ezali na mairie quartier ezali na centre médical ezali na supermarché ezali na école ezali na garderie ezali na centre de loisirs biloko tout wana on peut le mettre en place petit à petit dans le temps mandat à président ça pour 5 ans au bout de 5 ans on peut pouvoir mettre biloko mike tozo bongisa tala mobutu azalaki omoni banzele azalaki be poanine bachaka salongo wana biso so tous les samedis na epte soko dans la souvenir nango tozalaki kokombola ba terrasse kosokola ba terrasse est-ce que ba terrasse na biso ki boucher ezalaki boucher te donc eza ba biloko to sengeli tozo na moni initiative wana bana na ebité so ya commune nini je me rappelle pas Lingwala oui Lingwala donc bazwa ki décision bango moko batini bango te abino ni na biso quartier na biso eza trop sale pour les partout alors biso mo photo to sana mais eloko ande ngwana ko sala mapende ngwana puisque na mona ba on a évité bazaki na ba sac plastique peut-être ezaki fourni na ba mairie connaît nini commune na commune voilà donc ko sala ezaki fourni na commune wana il faut bazala siko na ba camion oyo ko récupérer siko ba sac wana de façon que ba que no na déchetterie et c'est la songolo na mona pe ndeko moko na nsa utayi Canada ou à l'objet y a coco mettre un système de traitement il y a un sac plastique il y a un sachet parce que c'est dangereux c'est très dangereux c'était le plus grand problème na Kinshasa avec maman yo ba melaka ya ba sac ya ba milanga ko bois kana ya ba sac wana on a ba sac ba sachet zaki partout donc il y a le bidon il y a récupérer pour recycler c'est une très bonne idée na ngati batande ngwana so baza ebele mutu na mutu a une expertise na ye mutu na mutu a une expérience na ye mutu na mutu tokendeka na Kinshasa te poto ke luka misala boyebi très bien que bandeko biso to tika na Kinshasa batika la kuna bazaki ba chômeur so qui réellement misala ezalaka nde bandeko wana banga bazala ya nini puisque voilà sans vraiment ko dénigrer bandeko oba uti awa mingi peta musu bazana ba diplôme ndenge ya
ya bandeko batika na Kinshasa te mais baza na misala te et puis yomo ke na Kinshasa batanga koleka pe na poto papa batangi makasi batangi mingi wana to chango to ata mboka na biso ekita mais yomo ko yebi na ba génération na biso wana bana bazaki kotanga tangi azui brevet na ye atangi azui diplôme d'état atangi azui graduat atangi azui licence après musala pe monani abandi mais mboka lokole bebaki bana nyoso wana batanga tanga bazaka na bandaku yango mona bakabina ba téléphone salama bakoteka na ba coin pourquoi parce que manque à musala vraiment c'est triste mais na président ya sikatozui na kati ya musala oyo ba projet oyo tozanango pona mboka na biso ko avancer na kanisa soki ba che penza en place ba étape oyo tozo sala ya ba association ya ba micro coopérative ya komeka kotia nano ba biloko mike tala ndenge papa mokonzi abandi balabala wana ya université au mona kindenge zalaki epolaki na ba potopoto ba mabele wana ya rouge wana maman ngana ko biso ngana kende Kinshasa na 2011 na passé moi temps muke loko et pas ba parents na cité Salongo université na za zongo de temps en temps mais na biso na 2011 ma miso kitainga loko ka kotambola te na potopoto alors muto ya ko yebisanga ke batu oyo bauti na pouvoir o bazongo ndenge ba kozwa basale loko moko te donc ba yibi mbongo donc bozaba mi yibi. Bon, excusez-moi le terme, mais c'est le terme qui convient. Donc, bon, yibi bambongo, comment beaucoup tika dans toute chose, il y a la priorité. Oui, bon, priorité d'abord aux Akinini. Comme la masanga, kobala bala, kosomba ba voiture, c'était ça. Mais pourquoi Moussala Oyo, bako Salango, depuis les 18 ans qui sont restés au pouvoir, basali a monté, mais moi, dans Mboka, comme il y a seulement 2 mois et demi, eh ben, 2 mois. Ça vaut la peine de l'encourager parce que c'est du boulot. Donc, c'est pour dire que, et ça qui m'a dit, balinga Congolais akufa nzala. Papa, maman na ebiso pasola ba makolo. Makasi, na kende Kinshasa, na moni ba camarade oyo ngana kola na bango lelo ko pesa bango 75 ans. Mais oui papa Jean, c'est pas étonnant. 80 ans. Bandeko oyo ba ebi ngai, ba ebi bon, ezala awa ezana Kinshasa, bandeko to kola na bango na Kinshasa lelo na ko pesa mo 80 ans. Pourquoi? Puisque alimentation est ma baisse, soins médicaux, stress, chômage. Tam so kuta moi mbala za 50 ans, azana nous kofande pas ba parents na ye, albala moi. Basi kutu babala ka bango so to bazoko sente. Au sente kaka ndenge wana ozui, au pesa ndenge nini, au fana ke pas ba parents mais il y a de quoi batu bazala na ba 80 ans. Au komona basuki na bango no c'est rouge. Pourquoi? Parce que malnutrition pe ezana kati ya mboka wana sikoyo yango zomona na ba séquence tozokoloba ya kosala ba micro coopérative wana eza très bien parce que ko permettre bato pe bana monga fula moi ba bilanga wana batekango pe na wenze awatala na poto ba wenze na biso ezali par quartier ezali par ville okomona tous les mercredis jeudi ba tcheli bino wenze pourquoi ba tcheli bino wenze po ba mariché nyoso wana ba mariché bolimbisanga eza bato basala ka bilanga oya atekisaka ndunda atekaka matembele abotima aloni matembele na ye mardi aye nango na wenze atekisi molobi pe ya mbisi akena nsele na quartier na ye alobi mbisi na ye ayebi ke rentabilité nange kokota mardi mamo ya sala kape kwanga akoya papa Jean omoni biso bato poto tozali komema mikumba wana mingi soki lelo bato poto bazala kite ba famille mingi o bazala bana na poto te bazala na difficulté papa yango nozomona mes projets oyo tozokoloba ya mama na importance ya mama journée de la femme ezaka kobina te comme la masanga te kolata ba uniforme te ezali pe comme ma pensée comme ma projet oyo pe ekoki kosunga omoni biso awa tozana minimum tozo gagner ba million te mais batia en place moi minimum ezo permettre yo otangisa ta mwana au lieu sata mwana o soigner ta mwana bo ba structure wana ata to ko sala ngo d'affilée te mais na kanza na ba émission pe tozo sala pona bolingwa mboka na biso et permettre pe ba konzo
bakonzo baza kuna bazwa pe ba projet tozo proposer bango pour faire avancer pe mboka na biso. Vraiment eza pasi mingi 18 ans auto salaki ezalaki très difficile ba famille nyonso ba na poto ou bien en Afrique ou bien na ba province ba yebi réalité na tala banzela ndenge kufi. Comment okolongola mbisi na mbanda kapo memango na Kisasa moyete matadi tozalaki kolia ba kwanga bansesa lelo kwanga nsesa wana po elongwa na boma ou bien na matadi ekoma na Kisasa papa wapi nzela déjà po elongwa na Sonabata ekoma Kinshasa Sonabata ça combien à 1h20 de Kinshasa. C'est impossible. C'est impossible. Yangwana kobongisa banzela ezelo komoko très important. Yangwana ozomona tana ba côté ya ba santé tala neti na morgue Kisasa. To mona ba vidéo eleka na morgue Kisasa otala deux fois te. Ba biloko nyoso wana ezakaka ko sunga ko simba na liboke to kende liboso to sala ngo malembe to ko mapata na minimum ya décence. Alors eloko ngala landiso na landio na bokebi mama Denise na mo lelo olingi que maman oyo maman maraîchère o azana kati ya o azoteka balegi mo azoteka na musala ne ya maboko azala utile pour la mboka azala très utile pour la mboka azala utile pour la mboka maman wana a se sentir inutile puisque abuka matembele mais ayeba très bien que musala oyo azosala eza développement importance monene matembele wana ezopesa santé mbinzo wana ezopesa ba fer mais soki mutu ya kosala mbinzo ya zate ya koteka ya kolona matembele azate batu nyonso na bureau akoluka sali akoliati okolia ndeni soki moteki ndunda zate. C'est ça. C'est une bonne question. Okolia ndengi nini soki moteki ndunda zate. Okolia ndengi soki mutatek sanganyama zate. Okolia ndengi soki muto abomaka pe akenaka kopeshe azate. Omoni ke biso nyonso ezala ba konzi, ezala ba classe moyenne, toza biso nyonso faut travailler équipe pour te faire avancer mboka na biso. Chacun a sa place na kati ya domaine na ye. Mututu abengami kazala ministre te, mututu abengami kazala député te, mutu na mutu azana na don zamba pesa ye talent oyo talent oyo azana oyo donc soki mutu na mutu azana place na ye na kasi yangwana nde mutu mboke ko avancer parce que ko apporter mutu no so ko apporter en plus biso pe na poto tozo apporter en plus na ba idée tozo linga pe ko zwa oyo biso pe to moni awa e ko kape ko servir omoni ba chaque ville ezana wenze nango wenze wana pe bazala na capacité ya mutalongwa ka selemba ou aya koteka na ngiringiri ozomona keza ko coinci eza penda cohérente nyonso wana ezali soki totie ba micro wana pembeni totie tomeki ko kende na kati na ba coopérative wana pardon bolimbisanga bandeko et ko permettre biso to ko avancer na kanisa eza idée mabete eza idée ya malamu maman Denise vraiment na confirmant que eza idée ya malamu na valider idée wana puisque eza validé papa gato c'est ça yo validaka non monsieur elo eza malamu maman il faut valider souci mboka papa na ngai souci mboka ezali vraiment que na o tsholo ba maman Denise eza la pelo kwa awa na Rengis puisque to yebi très bien que bandeko mingi bazana kata Kinshasa boyebi ya Rengis ezali wenze oui mais Rengis wana ezali esika nini paka ba biloko nyonso ba fleur e biloko kolia e biloko nyonso oyo tolingaka kolia ezali quartier ya ba grossiste bangone ba distribuer kana kati ya bato ba koteka ba beka yango ba PMI bato ba wenze bato nyonso bango nyonso bakendaka asombi kuna ezoko kita toza la peine à marcher le quoi Rengis na Kinshasa vraiment ekozala malamu mingi ozala malamu puisque ko aider ba grossiste ba Rengis awa eza ya l'état oui mais ça ya l'état donc voilà eloko wana vraiment bandeko ba tambusali ya mboka président de la République ezala papa Vital Kamerhe donc muto mayele ozawana na ngansi soki tosali eloko lo wa Rengis mutu tu oya uta mboka na mboka akoya na eloko na ye ateki wana et en plus ekozala bien sous le contrôle il y a l'état. Amen. Ozomona puisque ce mutu aye autinango par exemple Bordeaux
auti nango par exemple Angers, auti nango par exemple Lille, auti nango Bonaboy. Bino tout boza isika moko. Oui. Là il y a le contrôle. Voilà. Mais le contrôle a présenté na ba wente. Pourquoi? Parce que et puis il y a pas de contrôle. Non, il y a pas de contrôle. Taxe, mais baza na possibilité il y a qu'on s'en procurer. Oui, oui. C'est vraiment. Maman Denise Nagansi, il y a motu ya ici lobami. Oui, tolobi pona mboka nini poto yebsa bandeko. En tout cas, na sepeli na 100 jours il y a président, ezaki quand même étonnant. Tout le monde a banzela ndenge bandi ko salema. Vraiment il ko touchaki ngangi kotala. Mwana mboka Félix nous sommes sala kitoko. Merci beaucoup. Oui, vraiment sali musala kitoko kotala ba papa na ba mama bazaki ne sengo moko ba ya kotala ba mbule belé batamboli na ba zelo a rouge wana papa nanga epesi ba malade ba ya ba tolo epesi ba malade ba kosu kosu ba branché lelo quand même bazo mona ta moi et puis comme on a espoir oye renaître espoir oye renaître ata na kati ya population quand même bazolo bata et continuer à attendre voilà c'est quelque chose qui est très touchant to persévérer nango biso pe to tia maboko to tsunga to sala bomoko to se battre par-ci par-là te pour to meka ko reconstruire mboka na biso et puis na kozanga kosuki sate ko pesa ba collaborateur na biso nyonso ya Aerotech qui sasa ba mbote mingi na pesi bango nyonso mbote nous sommes ensemble to kende liboso to persévérer et na koloba ya suka vraiment nzamba batela bino nyonso tokomonana dimanche prochain apesi maloba na papa Jean. Alors tokomonana dimanche prochain bino bandeko bolanda biso confiance na biso comment ils ont touché biso au plus profond de nous franchement les tout le monde a beau like les tout le monde a beau partager la émission biso to commentaire na bino et pesa kabiso vraiment makasi ya ko continuer lisusu puisque bandeko na ngai lokuta mabe esika biso to fandi awa tozana ba charge mais to se déplacer kana ndenge ona équipe mobimba neto yaka awa puisque tozana besoin mboka na ekende liboso mboka wana ebonga et surtout tant misala bandio salama bandeko na anti tant bino boyebi ngai malamu votre humble serviteur Jean Poyi nazana 31 ans en Europe, c'est-à-dire que mutu na ngai échangea et comment makamususu donc tant nazonga mboka donc epesa ngai bolim sanga epesa ngakanda epesa ngakanda puisque to mesana ko vivre ndenge mo boye mais pourquoi mboka na ngai ko vivre boye voilà minimum wana ko zanga pourquoi tozana or tozana cuivre tozana étain tozana bauxite tozana manganèse tozana toutes ces pierres précieuses et donc bandeko vraiment na bolingo na nzambe tango na zonga ikini maya miso kitai ngai maya miso kitanga te puisque famille na ngaba zaki na nzala mais maya miso kitai ngai tango na zo mona mwana mkiala na nzela azo senga lipa combien de fois ngana bimisi na kata poche na ngana bi zwa kende kolia mama zwa ke no somba na yebi ete na yebi donc c'est ça l'amour mais et loko bolimbisa ngai o ngana zo soutenir Mwana Mboka Félix Tshilombo, c'est simplement il a le cœur. Il y a Moboti et puis Azana Bolingo Yamboka. Wana, vous n'allez pas me l'enlever et c'est comme ça. Voilà, tout ça, pour ça, je travaille, tu travailles dans beaucoup, dans des conditions beaucoup agréables. Donc voilà, il y a difficile au départ. Mais ma structure est bien posée. Très très bien posée. Voilà. Et puis ma condition est vraiment bien réunie de manière à ce que soit se sentir quand même à l'aise. Mais aux gens beaucoup na au couture au kutakana et puis on va non, c'est ce que j'ai kufa, bakobete masasi. Yonde papa olimbisa ngai na ansi oyebe lo kolingite. Soko obwaka olingo zonga kinte donc yotika na poto mais kine obonga un jour to kutana bandeko to komina suka émission na biso et c'est ça qui a maman Denise pour partager plateau encore une fois de plus ce dimanche donc Isaac vraiment et sengo munene pour ce dimanche 24 mars pour te partager maman voilà presque na fin en tout cas bonne sanga pour na mongongo naza un peu na bronchite mais sinon ça va très bien ça va aller bye vous partagez nous vraiment beau liker beau inviter batou et puis mbote na bino yo Andy Lumisa le réalisateur Aerotech TV Kinshasa Graciela donc voilà donc journaliste là-bas et Carmel Aladjo Carmela
voilà, excusez-moi, je suis en train de m'enfuir. Hein. Voilà, donc il y a Graciela, Carmel Aladjo, Graciela Lamiska, voilà, j'y arrive. Et puis donc Andy Lumisa, qui est le réalisateur. Voilà, vraiment, Nzambe Atikala Nakozanabino, vraiment, Moussa Lezoya. Donc, à très bientôt. À très bientôt. Allez, bye bye. Bye bye. Merci. The redeemed.